passe la musique nande zala zala bazoyi ba biloko olinga faire rigole. Bonjour na ba téléspectateurs nyonso balondaka émission passage obligé babi lelo nde musala nde omona bo bana to yaki to saka boulot to uti koleka na ba pasteur a to kiti na ba artiste place wapi bo se retrouvaka na loyembo wapi bo se retrouvaka na comédie lelo vraiment ça va être grave alobi avec son altesse le beso mutu moko bien propre mutu moko calme luka ba problème na ba tete olinga na bwa comme osola ka bien te ah papa libange za la nini nazana na posa na bwa comme ko sola ndo sola te sola na boko libanga kayu oyo vraiment ko kwesa même miranda ba bi sans oublier ingénieur à Bordeaux mutu moko santé ko moneka bo ela ça déjà émission futa ko moneka émission futa ba bi tozana artiste na biso musicien beaucoup découvrir dans quelques minutes. Ouais, nous avons que tout ça na journaliste na biso. Bonjour star. Bonjour maman ngai. Bonjour. Pourquoi c'est ma casti na kati? Vraiment ngana yebio o ba Hollanda yo pe ba kozana biso ba ba kombo na yo. Ba yeba osala quel style, ozanani, osala ba tupena bien surtout mingi ba fan ya émission passage obligé. Bon ngai kombo na ngai zali maître Mustafa Tulanda Mbutia sababu mutakota na ntako nganga ndime pona tembe ombale bosa maestro binga zona dinala bele selo parents fosi saka maya bik ngai na sala ba style tout parce que nazali musicien naza chanteur compositeur donc style o yeli ngai on osala na ki pa style te nyos tout na sala na ngai yo sala style tout na sala tout ah yo savais babi saboni na Makia TV le londe ko yinda boko découvrir atoyami artiste ça la style tout balongola ka fali alongola ka nyonso yo longola ka tout na longola ka tout ndinga mboka décalé o ya donc ba décalé ba dijera ma babeta ba décalé donc tout ba faux beat tout donc na minute so na lobi on a composé nzemo feza lokola esa lokola Maiken esa lokola donc rumba na sala mutu inspiration no zongo yo sala tout ni bota na ngandina na bota mangona na makinda famille no bayemba papa na ngai azamuta banda ko beta guitare soka zo yemba ayemba lokola foi Patrice mama aboti ngai abando beta musique ya mboka noko na ngai koko na ngai do babando beta ba musique donc no famille no yembo quoi ozo formation wapi ya musique ngana zo formation nga formation na ngai na bande musique na mboka ozo formation te dans l'action musique te muta l'accent te na yoka kaka batu nde ba yembaka ngape na bomwana ngape na bandai ko yemba parce que na linga musique na ko ke l'école boye donc ça ko faire dola na ko ke l'école boye baninga bazotanga menga kaka so na yika mbunda kaka sife zolela fonga na kende to sentir moi que ça la biso bien makasi na moi eloko moto sentir kaka ça la biso moi bien tala kaka nda sala style tout yambi yo zalo ko to yambi nzamba musique eza na ngobongo wana biloko pasti naza na bor moko boye oyo zo ya kalate balobi bana oyo ya Noël ngiama makanda le roi de la forêt mpangi na munu oyo asunga balinga kotosa ete parce que yana bana mususu komona komolo babiloba yana création oyo eza oyo zo ya kalate ya Noël ngiama yaya osalisa bato ebele bato bandimaka yote osunga bato ebele obimisa bana ebele bato bandimaka yote lelo zomone miziki ozobete lelo zomone miziki bazosala ya Noël ya Noël mwana nzambe ya Noël kudibundu ezoya parce que ya Noël ngiama asunga bato ebele olinga ya Noël mingi parce que ndio mimi Noël no la fan na yeto nde ya Noël ngiama nano asa papa na ngai papa na ngai moko mususu na longole lamba kana kekota zamba bakatanga lamba babetanga na niveau tout mais na kotaka esimba kate poto kutana ngana ye musique wa esimba musique o sale esimba bon ezo simba moke nga moko producteur nga moko manager donc moi moke na nga donc ezo simba nango simba nango bato ba soutenir yote bon na bato ba soutenir nga te mais na bundaka na ngola nzambe parce que nga moko na yebi lobi nzamba ko sala po na ngana muta bandundu biso balobaka nzela o nanu
okete babetela ngo hôtel ote luka bato mosusu basala nini balakisa yo yango nalukaka sikoyo mpe mwa bato oyo bakolakisa ngai yango moni mingi soki nasali nzembo nabwakaka ya Noel Ngiama soki nasali nzembo nabwaka ya Bile Macintosh parce que yenga nde mutu oyo nalandaka mingi parce que Bile aza ntengu kuli bende donc vie na nga nalelaka ye fort Bile Macintosh wana ngai mpo na ngai donc ye aza mwana parce que nga na moto bandundu bango babenga biso banoko donc ye azali lokola mwana donc nalinga Bile Macintosh ndo sala musique bo se sentir à l'aise hein naza vrai à l'aise nazalaka vrai à l'aise yo lesa musique to musique elesa bon nakoki kolesa musique na ngonga moko boye même musique kolesa ngebele parce que naza na minute nga nazolesa musique nazolesa musique parce que bato soutenir bazate nazolesa musique bato ba soutenir te par rapport aux autres pesa bango pena les meilleurs te ou bien maboko makasi ou bien okutami na bato bien te non nanu nakutani na bato bien te yana bato mosusu surtout mboko oyo tobengi Brazzaville yana place mosusu okokende bolobi nga naza artiste bayoki mpe nzembo na yo mais bango balingaka kosunga bato oyo deja si babonga balingaka kosunga bato si babonga mais biso bato oyo eza par exemple moto mosusu akomona yo boye yo bakonte soki nani bakonte nani comparer na bato déjà kosala soki ndenge nini yo na place yo bwaka nga malamba bwaka kuna mais aza pe na mbongo bakobwakele kuna pete donc bapatron voye eza bongo ok sikoyo ndenge oyembaka bon pourquoi ozwa idée te okende ta groupe moko boye okende fungana na étoile après ocréer ya yo moko nabimisi bana nabimisi bana nga na mwana kaluka bon tokoloba makambo na biso te na mwana kaluka naza mwana kaluka nabimisi bana naza na mwana nga kenda epa wazewa azaki vie na nga mais ntango nauti mboka parce que ngai nazala na mwa histoire moko nga beta nauti mboka nayaki na âge ya 7 ans nayaki na âge ya 7 ans nayaki na histoire moko boye oyo nga moko nayebi donc nabimisi bana oyo nakoki kotanga lelo bakombo te parce que nayoka bango lisusu te lelo nakimba nseke mpe eza na bana oyo babimi na kombo na neti badimaria baza bapeti na ngai wana bapeti na ngai dimaria ye wana chance alomo wana ayembaka peti wana kufa na maboko na ngai babeti nakoloba makambo mosusu te parce que gima ya mwana ngai nini salama bana no bake bongo neti mutu gima ya beta banzembo yoka na makasi non gima ya beta ka banzembo soko style o japonien eza ba style moko boye ngana mona ba style ya bana miki ngana préfère kana bima style o eza par exemple parce que ngai naza wario te naza golo te mais nakana nazalaka wengeman mais nakotika bazalaka wengeman parce que point ni kayo moko zo bibete ngamoko sikoyo naza na groupe nanga parce que mwana era longa na ndako papa asala nje yo te faut sala foyer na yo ngape na komi ko sala foyer na nga parce que foyer na nga batutu na yo so longa na ndako nani ngana longa na ndako lobi ba format yo te na longa na ndako mote parce que na koki ko loba parce que batu mususu soki ayi azodembe na sima ya mutu moko boye oyo ayeba déjà kala o ngana za wario ngana golia siko ngana bongo te ngana minute ngana za boye ba foyer na nga bango tu na quartier na sali ba benga bango na kuiter kuiter eza lokola bakuiter eza bato balangwaka misiki bakuiter eza bato balangwaka misiki balangwaka masanga to misiki non masanga te balangwa misiki parce que so na lobi kuiter ok na poto ke kuta bakuiter ok partout to bakuiter baza partout wana nde bafani na yo bafani nanga bango yo mto créer ngo bio yo kaka pa muto après komi ya yo non eloko wana sina sala ngona kaluka bendeni bakomi na poto seki bafani wana bapoto est-ce que kuiter partout azali baza bafani no bien bazaka parce que mo ezala non baza bafani nanga bafani nanga ni les autres pouvaient que bafani nanga baza na manzembo na ngai OK baza na manzembo na ngai parce que nzembo na makolongolo bana banzembo na ngai bolingo e matipasi bana banzembo na ngai oyo ezotala nde soki ofandi boye te totie nzembo ya moto oyo OK mais bazali bafani na ngai bakuiter parce que première oyo nasalaka ezalaki Paris moto anniversaire no nani
yo momi lobela adversaire na yo nani yo moko ngana na tete yo loba adversaire o mo santaka o adversaire no nani mfulo na banda musique benda donc nazomona na minute so na lobi bato ba okama loba ba okama non bato ba okama non baka l'essentiel ba yebaka adversaire na azate na kanto ngo ba bil non ko muteme bangi bili azaya na ngai soki nazolo ba yaya na ngai azaya oyo tango bili azobwaka abeta erba beta concerne na kaluka miro ebuka na ngai na sana kati doyo sana adversaire te waka na bato baleki yo mutaleka mutu na musique azate lobando leka ngana ko merci loka Bercy mwana waza na poto Bercy mwana mise à jour te Bercy mwana obaye Bercy mwana obaye oleki kusha jeté ça roka wana zonga na no mo lobi ya Bercy mwana oui wana ancien na yo so hôtel ma ko buka yo Bercy ayebi na yo boka maza impoli mais quand même on reconnaît des boka ayebi na yo boka parce que na moi iloko mona jouaka chepe et pas na ye inspiré que yo sala na moi iloko mais aza impoli eza lokola soki okobonga na yo eza lokola ndena ye mission na yo boye lobi na ke côté mission na yo comme manquer ya beta OK yo aye impoli moto na ko inspiré que yo mais aza impoli moto na ko to sana minute eza ka bil parce que vieux wana banda na yeba yeti lelo asaka tout droit moto ko to sana mukilo mbona banimate ka bil Macintosh e moto ko banga pe na mukilo ya ka ye donc ko banga ko musika na respecta ka ye on respecta mais banga ka ye parce que ko banga moto eza lokola ba banga courant parce que soko simbi boy et ça le donc a respecta ka bil mais a banga ka bil te parce que bil aza ko banga siko OK parce que ko banga eza lokola sona moni vieux bil et comment wana ntengu OK on se comprendre parce que vieux wana soka simbi boye keba angulo mana poto na concert ya fota la tapia ngo zaki ndenge OK wana vie na ngaya masolo so la mitu yo za leader comment leader esoki nini komba groupe na ngai na pesi kombo ya groupe na ngata mena ngana lobi boye bafanatiki na ngaba baza ba bafanatiki na ngaba baza ba oza na groupe mais za kombo te na mincho na zanga mais oza na ba fan o baza ba na mincho na zanga moko yo tu oza leader comment oza leader na za leader na zaki na groupe na kisasa na kaluka na sali groupe na bimisi bana bakei na keki mbantseke na sali ena l'an 2012 na keki sasa na keso malupango na kimbantseke ndena kutana ba petit wana oyo kaka oza animateur oza lupango na ye non wana mama oza animateur na lupango na mama to bila ngote wana saba makambo ona uzina muziki te mais comme singa leader komba groupe zate mais même komba groupe kala kasi komba groupe na kala ezaki pari moto par moto ebimisi ba gimare oui bimisi ba petit wana ba ndenga zo paso la musique na ndenge zala bazo yiba ba biloko olinga faire gol na lo bakina za wa yote na za non na tuni olinga ka faire gol musicien non faire gol oui faire ayemba nzemoni faire gol zeno toi le faire gol le pad moto ya yambo na iba mare misam oboyi no ka faire to na ibi mare misam faire miete mami sama za musique c'est la musique na bino ba faire ba les gens na Congo vraiment te obi fallait fana ibi obi fallait mais faire oyebi été te faire lokuta mbena na yo kwanza monete bando botama na koyeba faire faire wazalaki pa wera non ero lo ba faire non na lobi boye ero lobi faire na canción dire parce que ero lobi faire na canción wazalaki pa wera mais wazalaki pa wera mona wera bimisa faire rigolo non yona no tuna na bimisa mona ko kama solo te zira ko kama solo te faire ko kama solo te nyoso yalla faire beta ba rinda na tala musique parce que ngaso na lingina yemba na mutu no na ko benga mutu azalelo bako peta nga tata faire mutakale yebe sana nana petit moko komole otsu masana nga otsu ayemba lokola jotari wana lobi yeso ki ayi te jota te fait soki to kei na soki to kei na studio na mona ka siko bango babeta mingi banze mama wana linga banze mama wate mutali na banze mama matanga parce que nga na kufela trop
nakufela trop bandi mafere sala ko mawa te nayoka ngo te nazo biso nayoka ngo te nakopesa telefone ngo mona ntukalo ngo banzemba roi de la forêt yoka mais wana koko parce que nga sona benge papa ibongo sikoyo bila ko benge nani wana koko mais musique vraiment des autres qui est là vraiment nazolo bano frère ka na yebi na ngai na nayoka na nzemba fere na yoka te na Congo Brazzaville que musicien collabora kana trop ouais ils en a combo déjà bon solo la politique makambunde balobi boye vie Kevin Mbwande tala ngana tanga ka mutu asana eloko nzoto mais moto aussi natanga ka eloko mutu asana eloko nzoto ka yo mo bitanga ka komo o mo bude suba Kevin Mbwande Kevin Mbwande ala bloka nzoto nkunga ayebo yemba nkunga bazolo basoki nakende chevie wana parce que leki na sa camara nanga leki ne camara nanga nakende chevie à part Kevin bamsuna ki baba monte parce que c'est lampadaire roga missile lampadaire leader yo zo tangela nga bamba suka nga ubendende non asa les jeunes au Congo non te soko zo tangela nga bamba non ye asa mutu abeta guitare ya le kula nga na za non ngai na za compositeur chanteur animateur na beta ka tout oyo koyela nga mais condition ce que beta ka boui bon na yebite est-ce que na conseil pas yemba musique parce que vieux badana yeba ya saraka musique ka ya mbangu mais bat muzo bano baka parce que vieux na yoka ka musique ya ke na ka mbangu mbangu do yo pena bokoko yoka ngote parce que nga na yeba na kutu bat muzo bano aka animation le bisa faut sala ka chant hein na kende pe na sala pe chant pe simba pe je suis ne comprendre bien roga boye faire boye siko bat ba yebisi nga fola sala ngolo la bina file roga bina file ba yebisi nga fola chanson na yema ngolo la bina file ni mo no to yoga no ndingo yimo de bina file po yo sala tu beta no bloga bina file azawapi mama bane oso comprendre na sala ngolo la bina file bina file imba bongo bi na sala ngolo la bina file ba yebisi nga fola sala ngolo la bina file faut ça l'on la bien filé OK on ça la l'aise parce que tu respecter ka ba popo na yo faut ça l'on yo ndolo ba bongo ngate parce que ngana ba fan na ba benga ba yisinga te ba yo kutanga na zo comprendre nse mona ndenge za bongo ko sala bongo te na kesi le pe ba landinga ba lobite moni nzembo vona yo zo senga fo yema ngoboy OK ya mona na pona kalita yo ka mingi ba fan na yo za kwa yo za bana na dola ya mama kanda talana na zalaki na kisasa musique à ponton na RDC yo kana mingi te mais ezaki na vie moko a partir poto moi na papa kulutura nga lobi petit na yo kaka yo yembaka faut ça la style moko boye lokola bato a ponton parce que na sepela na style wana nga na tana mitukusi na lela butu nzambe tindela ngata parce que musique eza mo pepe nzambe sunga na yemba lokola bango yango mona nzemo makolongo soko landi style wana eza bato a ponton pe ekanga makolongo soki okoti na YouTube yo moko mona beza makolongo ekanga maintenant na sala ngoklipi mais quoi nous sala clip mais bato ko songa ti bis to zole sa musique ti grand prêtre fallait lo bagande bolé sa musique mais biso pe musique ko lesa biso OK donc na Congo bimba à part Kevin Mbwande net na ba génération yo za na quelle génération mutabani musique na 7 ans on a ibanga na musicien dans la génération ba lombo te lombo te yo za ba tidjante batidja betezel na yebi te parce que balobi batia bato bayemba boye moi mukia farantina chaga date afarantina te chaga date makambo fasila kana date afarantina moi mukia farantina moi mukia afarantina tala masawana azana respect moko oyeba na uta musana ngande to kina musala bosuto na yekuta na yeba yebi ngana salite na ngana nzuto o chaga pe date date ya date pe rendez-vous non baba drinman pe ba ya pe ba yaka babuka ka déjà babuka ka ba image ça ba image ezali ba image ezali to linga prochaine sina buka na beta na kaluka na lobana na kacho na bota na beta na kaluka na uti Brazzaville na kebeta na kaluka l'an 2024 na kebeta na lobina kebeta ka na quartier na ba niveau ni est-ce musique elingi bien na zole saka musique lokola parce que boro fallait beta bende pesa nga passe
na ke penza na bandi bango musique nanu parce que ngana muyaka na bandi musique tata tata yaka na ke bakasika songo banini tout na niati pe après na yokota ba maneno banani na yokota siko lingala na longwe na lingala bato siko bazokamwa babi Odile Manzaka moi si Nzambe moi so masaka tous les garçons zo kama kambango Odile oh maman yo luka problème ngana wo luka problème te parce que bagolo ba otake yo te nazana na lobi nazana vie nazana ba vie nazana ba vie ondimi bil oboyi fere na lobi na yebi te parce que ngai lokala lingaka non ero bimisa album to kepe na bar par exemple nga na wario te bato balemisa nga na gola pete mais na ke place moko boye na ke kuta banda donc banda bare banda ikaka fali na fali biloko ngana lingana zona vie ya ngwana na minute oyo papa na ngai donc koko nanga ko benge papa te parce que au mona bila yako siplanga mbata lobi okomo benga vie wera de papa na bonga na benge nani koko na ngai abimisi nzema ngoti trango baba bengo nini pama titre ne boro abeti ka mikolo yo ya wera son oya bimisi mikolo générique c'est un titre non générique mo ebeta makasi en tout cas na ke lobi na ke mela mo bière place mo boye na ke kuta yango na yango bato baso bela zongi ça après eresili bakomotsa bafani babini banani mais na tikalo yo kanzembo ya so idole no ezanani bien sûr oza obeta ka nyonso mais idole na bon idole nanga sala Maremi Sambo idole no Maremi Sambo wana pena parce que atikela ngatu Maremi Sambo Kongo mubimba Maremi Sambo mukolo kufaka sango yi mukolo kufaka sango yi na kena la mwana hôpital yo pena mone loko imatelanga na sala nzema mama bana lisusu Maremi Sambo kufi yo taper crise OK mbala moko na ezane loko moko ekotanga pe esprit wana tili les arachenga pena koma ko simba bambongo mususu ona ndimaka te na vie na makabanjuli kuna makabanjuli banani ba vibrer ka par yo pour ko sala reconnaissance ko ndima pe baninga kwa banani ba pesa ka makambo oyo yebi pela ke na makabanjuli à part yo embouteillage à part embouteillage intel pas pesa ka makambo bon to OK na musique bien banda musique nana zo eloko monter na beta na musique nana zo instrumental à monter na beta nana zo te bobeta na ko la vie na mena zo na capitaine vie ona yemba ka ndenge nini ayemba ka voix likolo bende nini na makabandilu na minute so ke ba websa yo ngakutu na sala makolongo ba komo benganga artiste makolongo na bana miki mwana bota melelo ayemba makolongo moi mokeli sur ko tanga masanga Bercy parce que a respecter Bercy basé belé quel Bercy bon ngana lo bakino Bercy déjà wana asa impoli Bercy ya mise en jour wana masananga to kanga makanga manaye do moi les kamso des alto sur là mais Bercy wana déjà impoli alors là so ngana pèse confiance moni a manqué Jésus Christ a pèse confiance c'est pas you de soka ngo soka ndeni beza loka ndenge mozeki njinga wafinga fe na pèse ka bato bon confiance parce que nga Bill Macintosh depuis na yeba ya zaka tout droit ana finga papa bako sakayete soki alobaka mais lelo yo comprendre de tokoli ba préparation ni nous ana bona beta ngai na beta ngai eza générique eza salsa oyo beta ka tout style bon style wana na kokeyo kala wana studio parce que déjà c'est na salle instrumentale eza faux beat mais eza faux beat mais na ke kushiko kuna nde kuna et na ko sentir pendant donc ne ba bête na lobi baxa pression parce que ya no welengi ya malobaka show ngana mutaba ndundu do biso ba Congo to beta ka musique donc show biso linga musique so moni musique so ke lala on dirait ba doyer matanga ngana na bongo ngana muta show peso kuna yemba instrumental lali na mona ko ndire muto na kufa na ko yemba bien te balobi événement eza moko le 28 septembre. On a sommi ticket et somba ticket pour les jours on a découvert embouteillage embouteillage ko pesa makambo balobi billet quand on a consommation 1000 fois kaka on est pour un sacrifice ka bon na ba artiste na bino ba star na bino boko ça jamais déçu est-ce que on a clip bon ba clip ezoya na wela ko soma mabele loko na somba ki mabele déjà makambo esilaki tokangi déjà etikali sikoyo ya no wela ngiamba sombelanga siko mutuka babi nazala sipo na lota déjà ye na lota ye na nakuta na boite me na lota déjà ye na lota ye na ki conseil na bete cri ya makolongo na loba na bete cri vie asalangi lo mo bobo
Billy siko komi ko simba via le vie makambo ça les équipes. Oh, la Billy a komi ko empêcher. Yandi amasala souté ko sala j'étais parce que le qu'on a déjà na mona ndo to sanga c'est comme ça. Po ba krina yeka na sa ngana vanda na ndako na ngana vanda na bana tamsusu na ko maka créer ya Noël. Ya arrive pe ba pesio nzembo ba pesio pe ozu marché ko yembela mutu nzembo. Bon, mbongo na uti ko soma mama kambo uti wapi? Uti na nzembo. Dolia on mo mbongo musique hein. Bon, nalia ka mbongo parce que ya liboso nazalaka mutalolendo te. So na ke place okozala ngande na zabo parce que ngana muta RDC ndenge na zana no boye soki ata mwana muki atindinga ke somela shimboki na tala valeur ni apesi ngai vie ke somela shimboki na kenanga masa yaka na tala valeur apesi do na zana mutalolendo yango pa to pe balinga ngai OK do na sala ka mutu moko boye ya kunititi ya lokola yo ndenge vandi boye déjà komona yesa lokola moni nzambe nzambe kutazala lolendo te yo muta mokilo za lolendo vraiment komona nzambe te nzamba na sana fie na ngamo bona bwaka mingi pe lisusu wambale bose mwana papa sasu ye pe na lote na ndoto kaka na mais sina lia mbongo na ibatindela nga déjà moi kombi wana sina lia mbongo parce que so na répétaka na sana lekile mombo azana na makamandilu noko na mombo azana makamandilu soki na zobo ka shenga comme na sana radio basombela ngai pa fie na ngamo boye musara mais so ka ba soutenir je lui va soutenir quand tu vas sur le radio non je lui que soutenir soutenir ma boko tonde non au moni artiste il y a vraiment artiste pas bien grave je le vois bien grave mais elle a coupé koloba wamba le boss ça fait que vraiment quelque chose na benga ye wamba le boss hein wamba sasu na benga kai maintenant na mona yeboite mais quand même il y a quelque chose nalia bayelanga la bayibisinga te petit nanga omoni ero yembaka na yoka kayo na ndako oyo vie mutatini OK nalia soki ezaki 200 soki ezaki 100 francs soki ezaki combien nalia parce que na boro na ira bwaka wamba le boss ba tebele pe ba pesa na kombo soki na vandi bo ba benga nga wamba le boss OK mwana papa na yebi kala te makambo zo simba na vraiment bon s'abonner na Makia TV émission passage obligé za pona mutu nyonso ndenge le bomoni to chuko ya ba pasteur ba prophète et to komi na ba artiste message ni ko mima pona ba fan na yo ba dringue message ni peneza ni pona ba fan na yo ozali boso caméra bon message na ngomema na le boso oya yebi ke aza fan nanga aza dringue tout amuta bitumbate dringue tout aza muta yoka biyoka yokate diringer tout aza muto ayoka musique ya bosoto te omoni ba tabulei ba lwa mo makiadi be meneya ba papa wemba ba beta musique o eza par exemple vandi boye o vandi na mwana parce que lelo ko kiko beta nzembo na bosoto yeba lobby après 10 ans et on rattraper et ko salande makambo bana ba kotuno papa place wana oyemba nini parce que ngai natika ko yemba nzo yana nzembo mo na yembaga boye mwana ngasi atuna ngango na yemba ngo boye mwasanda kuna dendwa moke baswili yembanda ya dendwa munene oya lambaka te baswili yembanda ya mama malewe tala banzutwe he banzutwe lelele ya mama malewa mwana ngatuna nga parti alobi mwasanda kuna dendwa moke baswili yembanda ya dendwa munene elingi laksani na lembana malobo musume étant que artiste na sala pepo na omboye mwana do yango o ba benyu kuitera solo ayoka musique ya bozoba te donc nazoya makasi na makasi nazoya alobi azoya makasi aza makasi o monde momo na fale naya naya ndewo mona fale ndenge nazoya lipambo le wuti musika OK lipambo omoni misio lelo ndenga na kotia wa makamuto epambo mbi mwana elakai ona ebisio lelo na ebisio likambo nzembo ngai yekukanga OK moto azala la sir na ye bolimbisa ngai soki nazoko kokoloba na misio mwa mingi te na kokoloba te ngangano nani ngangano oyo azopesa ba assurance nganga wana nganga na yo azopesa ba assurance nganga nanga ngangano apesa nga manini ba assurance tu ko promettre que fali après yo nganga nanga eza na melaka bantiboutique mingi ba programme nini ozana awa tozo naza na studio na beta ngai nazobeta nzembo na ngai
nani mutalingali na sima na ngai na mutalingali na sima na ngai donc banzembo ezoya biloko ezoya kalate ba clip ebima clip ya makolongolo bato baleli yango fort donc yana bato mosusu bazobenga nga parti Angola bamosusu babenga ngai balobi makolongolo ya bien faut sala clip nga le faut soutenir ngati parce que clip esengaka mbongo banini donc awa ngai ezoya à part ngai nani mutalingali na sima na ngai surtout si wana tokomota la siko temps parce que makambo ezoya makambo so bato alima zo ba zo ndeni akozanga na téléphone OK 06 904 46 80 yango pesa na WhatsApp yango na WhatsApp OK sko ndenge nzembo beta bo so mutana posa libanga soki mutu azana ya fele to bafuta mais libanga faut futa bon cher libanga ba yoka na ba pesa prix parce que si on a lobby libanga eza 100 francs tamsu yona 100 francs to na 25 siko sandeni bon débattre ka ça va ka bongo donc OK artiste azanga ba fante batu na yo peut-être ko yabo wana déjà simse ko bwakanga libanga na yo na batu oyo yo lingo bwaka na zana batu ko bwaka ta par mama na tata nanga na bwaka ngana lobaki na yo déjà ngana ko bwaka na yebsoli kamuti ngana ko bwaka ka yabi Macintosh parce que wana vient ngana le fort parce que na carrière nanga sala ngai belé oyo na comprendre c'est là chez pardon na yoko pesa mbote pa ya Noël ngia mama kanda le roi de la forêt na yoko beta sankara de kuta mbote muto asila kama lobata tutalo na bandana ye wana kutubwaki kusalinga mo ilengi kwa na ye bwaka papa central c'est motema mama Laurentine libala oyo kufate babota bana 11 mwana liboso zanga balongola peze mité basaka ka elongo na ye balongola zemité na ye ko bwaka bébé merveille bébé malwasta papa ya 4 bana tu bazolela pasi te me bazolia ka bien na ngolo ensemble to teka bango te me basenga bisu balobaki vie Kevin Mbwande balobaki kalate sacrifice ko sala muta kufa te donc sacrifice to sala Mbwande Kevin Mbwande ebisaki yo na yoka kina nzembo na yinde ngalo ebisako ta yembaki vie on a ça sympa OK na yebi on a sympa donc calamité ligne rouge et bimipe on répétaka na répétaka quel jour na répétaka samedi dimanche wapi na répétaka na ndako na ngai ndako neza na sana kata makabandi na quartier nanga arrêter jaune bato balimba zo artiste embouteillage bo contacter na numéro oyo uti ko pesa wana ou bien bo bengi émission passage obligé tozana pona ko manager ba artiste bo commenter bo partager bo aimer et ça la biso bien ba réaction tout aux hommes na réseaux sociaux et ça la biso bien makas ba lobi sans oublier mama baza ya makunti mabetine Rihanna la belle chancelle ba lobi moto oya sala mobile money na ngekota tokos so na bwaki yo te na répéter o so la bien te ko nyonga te parce que futi te na bwaka yo te malam na bwaka bébé kilolo bébé kilolo ba lobi Regina Bafana la reine mère équipe technique nyonso ya passage obligé soki na bosani balobi mutombo dikembe muto tika basket na défaut soki na tali na sima nazomona yanga moko ya ndako balobi karma love ya ba Carmel balobi karma love ya ba Carmel muto asala ngana zala bébé il est riche balobi mwana ngamo ya liboso to boka bino po bino bo futa biso lobi yo futa kate na ko bwa kote ciao mtolela mingi ase moliso mboka mingi esprit d'Avina la star yo zaka nini yango ba vidéo no panzani par-ci par-là boliboye ba secret Makia TV mama na ngai mes frères sœurs kabondo taunja tibiwa na ebisi bino makambo za obeba na Congo Brazzaville ils ne sont pas au courant ils sont au courant de rien siko nga kusha jeter na chabino ko na ebisi bino bo s'abonner na chaîne zaka moko chaîne kangi Kinshasa chaîne kangi Congo Brazzaville kabondo taunja tibiwa yo ozotala ngo tuna so chaîne ngo za nini yo moto otala ngo ningo s'abonner ningo commenter ongo ba so chaîne ngo komo nini bo s'abonner na chaîne ka moko
Makia TV kabondi utaunja TV wa Makia TV okoja makambo minene ongoye baba histoire ba artiste comédien na biso ongoye baba derby ba artiste na biso kota na Makia TV okoza jamais déçu en français aussi vous serez jamais déçu avec son altesse Maman Lobeso kabondi utaunja TV wa babi awa ozala jamais déçu tala kin Brazzaville awa okina miki chaîne yaka moko Makia TV vous abonnez, vous partagez, vous commentaire, vous j'aime na bino wana yango ndesa na biso tozala yo muto na problème mo zo lekila yo mo ebika makambo ndezala par rapport à makambo o boina moi li solo mo bo para OK no beta ngo bato ba mona ba peso ba conseil OK no musika te Makia TV yango nde kangi minute kaka mulongo wa bato basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozo wela ani babuka nga lokolo nini o mama na yaki muta liboso tikanga émission yaka moko chaîne yaka moko Makia TV babi ado kuta ba vrai chéri lo kwa ngaise moliso mboka yo pe yaka na osila keno musika te Makia TV yango nde kangi minute kaka mulongo wa bato basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozo wela ani babuka nga lokolo nini o mama na yaki muta liboso tikanga émission yaka moko chaîne yaka moko Makia TV babi ado kuta ba vrai chéri lo kwa ngaise moliso mboka yo pe yaka na osila